Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yesu nangai, nazalaki malade yo bikisinga. Yesu masia, zambelo kola yo azalite. Maya mabela ke tobide, moya toloma merci. Biki basonga ki mabele yo, asepela ke bikisa bisoya. Mobikisi nanga, mokango yo, nazalaki malade yo bikisinga. Lokola yo azalite. Bravo l'artiste, c'est Robert Telaya, Yafa et Maboko, Yafa et CPC Bango, Yafa l'artiste ne meurt jamais. Il a fait ce qu'il a pu faire dans l'existence de la scène à Moyo. Les Lunza Mabengi, de Pessikanda, mais merci. Voilà, d'accord. Ok, on nous laisse passer. Presse-moi les caboules. Allez, viens, on va voir. Ce soir tu es un médecin, celui qui guérit Aponayo. Ce soir tu es un médecin, celui qui guérit de toutes sortes de maladies. Azokendechina est pour nous restaurer. Bana mokili mopimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa repono kitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka nyonso okokutango awa bazali na ba appartement o ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya defwa te e bongo côté ya ba salon VIP e biso e pesa la manger ba split ya mobimba c'est-à-dire a penza ovandi lokola na pôle nord po malili ya kosakana te côté ya mai la pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te e bongo côté ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant ke ipa courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te okanisi suki bongo awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune Yantili tope okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo awa chez Vicky Lodge appartement nyo. Je ne dirige pas l'intercession. Azala gynéco bonayo. Azala médecin ya famille. Pédiatre. Yebanangai. Yebanangai. Gynéco mama. Oui, il y a des fois au moins il y a maintenant na parler Aïcha parler sola di fanto solo la masalanga te ayebi ke papa bino linga te leo na makambo émission ndali leo lokansela ka pour nous leo no bi nikolo ka ko publier pour nous ne na permettre aussi émission mako ni ko di me ana kama na bibi en fait, moi, toi, c'est pas moi, c'est dans
santé dans les bien. La santé monsieur est bien. Ça fait l'année que nous avons édition sur si c'est seulement si les enfants et ça donc il y a des équipes pour ça que tu m'attends au lambe la matin. Une minute pour penser na ba nalingi yobondela mpona situation ya est mpona 1 minute. Alléluia. Voilà, d'accord. Ok, on laisse le cabot. Laisse-moi le cabot. Allez, viens, on va voir. Je vous respecte, je suis dans la presse, que je respecte, je ne reprends pas en question. Pédiatre ya bana enzambelo gola yo asali. Mutuboka zana posa médecin na kati ya famille na ye. Je ne dirige pas l'intercession. Azala gynéco pona yo. Azala médecin ya famille. Pédiatre yebana ngai, yebana ngai. Penser na ba problème ya est koyebisa bonzambe lobana ye na ntongo na lelo toye koluka yo na ntongo na lelo toye pona yo nalingi yobondela mpona situation ya est mpona 1 minute. Alléluia. Koyeba na ngai Jésus. Jésus kola. Elela ye ya koyoka. Elela ye ya koyoka. Elela ye ya koyoka yo. Elela ya koyoka papa. Papa koyoka.
Je ne dirige pas l'intercession. Azala gynéco bonayo. Azala médecin ya famille. Pédiatre. Yebanangai. Yebanangai. Gynéco mama. Médecin ya famille nangayo. Pédiatre ya banaeta. Zambelo gola. Ce soir, tu es un médecin, celui qui guérit de toutes sortes de maladies. Azokendeti na este kuna ko restaurer. Ici tayo swami tobola nzambe. Na tongo kwa temps on appelle ça programme de la journée. Ok, merci beaucoup. Pato balinga Jani bazali banda, ba fan na ye, pato basepeli na musa na ye, oyesa bango nini? Non, na oyesa bango bravo l'artiste, c'est ba robetela ya tu ya fa maboko, ya fa ya CPC bango, ya fa ne balobaka l'artiste ne meurt jamais. Il a fait ce qu'il a pu faire na existence na scène à moyo. Le nzamba bengi de pesika nzamba merci. Kosengi batu nyonso balingaka ye ba maman ebele baza na Kinshasa ba maman ebele na poto baleli ba maman mingi vona na Kinshasa vraiment baya na bandeko mibali baya ko rendre hommage na artiste na ba on a dit que akufia au monde na te mais au moins le monde parce que tout aussi poto to ye même la poto za runingana même communauté nyonso tu mo zala ki dans la conférence de presse on m'a comment to zala ki vraiment tout autour ya batu et communauté congolaise et puis africaine mobimba bazo tu na janya ngonani alors to lingi lobby vraiment Afrique ba senti pena que non azalaki mutu moko pour asalaki musala na ye et peuple na ye ba rendre ba hommage pour azo mériter obika vu na une vraiment compliqué na poto makamabele to ko bango le lot peut-être il y aura le temps to solo la main pour rendre hommage parce que babi la triste ne meurt jamais seule façon de rendre cette façon que c'est pelissariat zo esengo eza lobby autre que ça là biso bande konaye na population oyo bayaki tango nyonso ko sepelissariat vraiment aux malamu mingi baya lobby vraiment to rendre hommage vraiment na profiter ko senga vraiment na ba maman mwana uto leka mingi ba maman boya maman ide bopilo vraiment izala na biso longo et vous allez malamu mingi ba maman Chemila Molei bazabaki aux à Paris on est ensemble avec vous boya vraiment et vous allez malamu mingi. Merci beaucoup de ton Boton. Merci beaucoup. Pourquoi Moi, une minute, kaka, pour ne penser à ma problème à Est, pour y aller à Bonzambe. Le banaye na tongo na lelo to ye kolukayo. Alléluia. Na tongo na lelo to ye kolayo. Nalingi obonde la bonne situation ya Est. Pendant une minute. Alléluia. Boyemba nangai. Jésus. Yesu kolo. Belela ye ya goyoka. Belela ye ya goyoka. Belela ye ya goyoka yo. Belela ya goyoka papa. Papa goyoka.
lobela nzambe akoyoka médecin na kati ya famille na ye. Je ne dirige pas l'intercession. Azala gynéco pona yo. Azala médecin ya famille, pédiatre, yeba na ngai, yeba na ngai. Ce soir, tu es un médecin, celui qui guérit de toutes sortes de maladies. Monganga Yesu Masia Mobikisi nanga Mongangoyo Nasalaki malade yo bikisi ngai Yesu nangai Nasalaki malade yo bikisi ngai Monganga Yesu Masia Je ne dirige pas l'intercession. Azala gynéco pona yo. Azala médecin ya famille, pédiatre, yeba na ngai, yeba na ngai.
omoni ye pendant nafanda na palais Aïcha palais sola lifanto solo la master nanga te ayebi ke papa bino linga te Léon pendant makambo émission d'alinga Léon lokanzela ka pour nous Léon lobi nikolo ka ko publier pour nous ne na permettre aussi émission moi ko liba ko di me ana kamana na bibi la maman bon en fait moi toi c'est pas moi c'est dans le policier santé dans la les bien la santé monsieur est bien ça fait l'année pendant l'émission sur l'équipe si c'est seulement si les enfants et ça wande kamiti bwana donc na bekifa kusoko tumakanga olambela makanga une minute kaka mpona kopense na bafongola nzela nalingi yobondela mpona situation ya est mpona 1 minute. Alléluia. Voilà, d'accord. Ok, on laisse le cabot. Laisse-moi le cabot. Allez, viens, on va voir. Je vous respecte, je suis dans la presse que je respecte, je ne réponds pas aux questions. Pédiatre ya bana nzambelo kola yo asali. Mutu boka zana posa médecin na kati ya famille na ye. Je ne dirige pas l'intercession. Asala gynéco pona yo. Asala médecin ya famille. Pédiatre yemba na ngai. Yemba na ngai. Penser na ba problème ya est koyebisa bonzambe lobana ye na ntongo na lelo toye koluka yo na ntongo na lelo toye pona yo nalingi yobondela mpona situation ya est mpona 1 minute. Alléluia. Koyeba na ngai Jésus Yesu kola elela ye ya koyoka elela ye ya koyoka elela ye ya koyoka yo elela ya koyoka papa papa
Bogazana Posa médecin à Kacha Paminaye. Je ne dirige pas l'intercession. Azala gynéco Bonayo. Azala médecin et famille. Pédiatre. Yebanangaï. Yebanangaï. Ce soir, tu es un médecin, celui qui guérit de toutes sortes de maladies. Azok Kendetina est pour nous restaurer. Te ayebi ke papa bino linga te leo ena makambo émission d'alinga leo loka zela ka pour nous leo no bi nikolo ka ba publier pour nous ne na permettre aussi émission ma ko ba ko di me ana kamana la bibi la ramos bon en fait moi toi c'est pas moi c'est dans le ici santé na nga les bien les santé monsieur bien ça fait l'année pendant l'émission sur l'équipe si c'est seulement si les enfants et ça donc il y a des équipes pour ça que tu m'as dans 1 minute 4 pour compenser la bonne situation il y a est pendant 1 minute. Alléluia. Voilà, d'accord. Ok, on laisse laisse-moi les cadeaux. Allez, Je vous respecte, je suis dans la presse que je respecte, je ne réponds pas aux questions. Je ne dirige pas l'intercession. Azala gynéco Bonayo. Azala médecin et famille. Pédiatre. Yebanangaï.
Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.